ke on Sarah Solo ba bete la yo générique wana we rabouara rapa fula yo poza mona moi si opo ya kisika muta beta ngoza makaba bikorine makambo yo type big boss abwaka nenga ndo bwaka bangwashi soko beti te boko te faut confirmer batu mi pe beti na wengino bazuma banga te mais nga pena nde na vana na ma campagne tala ka studio za na résidence nde pena presa coach ki nga pena donc esenga ka bele la Sarah Solo boyo ka des autres ba beti la na beta ki nga mo preuve ndenge na to beta da esprit ya mokie soko animateur azaki on comprendre que ndenge ni masolo zo ki ne ba vitesse donc na palola ki on ngai mo Sarah Solo autant on a beta ba bloro déjà idole na flamme donne la ça quoi je suis Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, Taba, Ikote. Sensi. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitongisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Et voilà, merci beaucoup parce que c'est déjà votre émission qui commence. News des Kin avec moi, Betty Massengou, sur Congo Promo Télévision number 1. Betty Massengou est là pour vous présenter cette émission. Comme je vous dis, vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. Spéciale salutation à vous, salutations à Jean Bilon, Papa Nagence Mine, merci pour les images. Salutations et félicitations à notre cordon Serge Mpiana, Balobi, ingénieur Nabiso Moko, ingénieur qualifié, formé na ISTA, en tout cas le Kumu na Congo Promo Télévision. Salutations et
félicitations aussi à Christian Mboui, à notre DT. Big salutations à mon boss que j'aime bien, l'ingénieur Rafingi, de notre papa depuis les États-Unis. Salutations à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Et merci beaucoup. En tout cas, je suis avec Sarah Solo, Balobi, la soliste de Weranson, Igwe de la Forêt, Balobi, moi si Katina Mibali. Donc, c'est pour la première fois, tu as une émission à l'élo, mais tu as ma solo et belé pour nous sepelisa. L'américain John Lubila pour nous sepelisa. La joie de Pichou na Katia Paris, na François pour nous sepelisa. Badega Schengen 5 étoiles, la baronne, la patrona pour nous sepelisa. Samine Dombasi, donc Walobi Samine Dombasi, salutation na yo. Nous sommes déjà avec mon invité Sarah Solo, donc plaisir à trop. Bonjour, bonne santé. Bonne santé qui toko scandalo mon aboy toko. Boni boulot, pembe na Weranson de la Forêt na kata maison mère. Boulot donc c'est porté non qui toko, boulot pena ça va. Na pembe na Igwe de la Forêt tokos. Voilà. Dans le barasso ma solo eza ma kasi ya roïna na kitara vraiment lokolo, donc vous permettre na kitana lokolo pour émission lelo balobi ambiance moko ya dégâts Sarah Solo. Moi mikolo belé o bano mona na te Sarah Solo balobi Sarah Solo za na zemi Sarah Solo a boti je sais pas ezaki vrai. Tout est vrai, yaki bena vrai. Donc ma ramutnyo so bena balo ezaki vrai talara maman Michael. Donc tozaki nango ndenga yo yebi maman Sengu donc to bimisi da joli bébé déjà pe marcher na marche to commencer da boulot déjà. Voilà. En tout cas félicitations Sarah Solo pour to ka bato lobaka. Sarah Solo za lesbienne et balagate asalaka mobali asalaka mwasi mais au confirmer ça c'est vrai aux ana joli bébé Michael beau garçon félicitations pour la monaki. Est-ce qu'on est bato balobaka na ils en ont ka ba rumeur. Bon artiste va bouler la rebelle talara to samisa mibali donc mais to mibali te ils en aura musala to sala donc ça n'a rien à voir ku tuna bongo beka mukile ko mara bongo mukiso mto samsa ne bien balura ba selo mon mais maman pena ya Mikali donc on a ba droit nyonso ba maman ezawa eza pena. Voilà. Cadeau ni Weranson na pesa ki yo komona soliste na ewa binisi Sarah Solo na yo ka plaisir tango beta kale wera boire ka yo wana obike balobi yango ndeza makambo na ebite est-ce que Weranson na pesa ki ni catch on parler pour obike c'est pour la première fois to yo comme solongo. Des ans cadeau ça non déjà marche Camille était bon non déjà aux aladea niveau ba fan nga cadeau ça déjà big boss a bombelinga ngo. Atara faut wenge siko faut là c'est tellement presque ba PC ba choc trop na ba trop longwa omona eka ba PC muto proximité muta salami longa mo ba n'importe quoi pour na big boss yango biso to là sa fidélité pour ba benga ki benga epé trop mais biso so na part na so to là sa fidélité pour to zo maramonde ezala kaka. Donc cadeau no paye la cadeau moko surprise. Donc cadeau za surprise moi singa donc cadeau ne za surprise ala na nenga respect na musala ningo zala na fidélité et aux ala yo futa. Voilà. En tout cas, Hero Foot, ma solosa qui toque, n'est-ce pas, ma moumouluba. Donc, il va le dire, ma solosa qui toque. Mais non, il y a tellement ambiance, émission, on a vu partout dans le monde. Grand prêtre local, William Afoso, grand pétrolier, na kata Luanda, na compagnie à son angle, mon maman Riette, on a vu champion Kaimbe na Kenya, Blaise Kava na Kenya, on a vu donc Badega Schengen, 5 étoiles, la patronne, on a vu Samine Dombasi, donc Mobali ya Mbongo, Mobali ya Solo la bien, toyebi ke aosadela bakin kalate ba betima semba ko sepela. Betela bango non loro moko ya maison mère na ebité, o betela bango biloko ya kala, to biloko ya sika, pour na ebike biloko eza na émission, to ti que le temps vraiment ba to ba découvrir Musala Sarah Solo en pleine émission. Tellement déjà na confirmé dans biloko ya kala na minute to so na 6 jours de la semaine, nengi gwa ke na vitesse en tout cas meilleur album de ces jours de la semaine. Donc tout ça biloko ya sika, biloko ya sika moi kala pezali donc to bandana on a biloko ya sika bendeni. Et dépendre quand na yo c'est pe Sarah bafano balinga Sarah Solo pemé na Igwe de la Forêt. OK, merci. Donc to bandana on a sika.
moko je pense bilengi boy ba musuna bandako balobi Betty Masengo kati pona nini na kati te et vos apaisements parce que tozana Sarah Solo lelo arobini sabino kaka na solo na donc balobi Sarah Solo oyebi ke bato belé ba kamwe babi Sarah Solo malamongo boyo we ranson azui soliste moi si auti Côte d'Ivoire. Ils appellent solo pour battre musu babi ke balandela pe balandela parcours non c'est comme so beta pe na orchestre musu ava pas we ranson. Oui na beta na orchestre penza na beti na travail surtout na papa Lutumba na zapena moi na asuka na ba formation na beti na bana OK na bana OK na Côte d'Ivoire na bokasa Charlie Maïwan il est présent dans un moro que j'aime beaucoup. Tant on a écouté na base ivoirienne j'étais avec mon frère Serge Beno aussi je peux parler un peu en français pour l'autre côté tout le monde va comprendre. J'étais avec Rafa DJ on a bien travaillé donc je salue d'abord Serge Beno Ketchevara mon frère que j'aime beaucoup bientôt on sera ensemble donc on était là-bas avec mes frères ivoiriens donc j'étais obligé de retourner un peu dans mon pays pour faire un peu le travail où je vois seulement son excellence Amen Bakayoko il m'a trop soutenu au niveau de la Côte d'Ivoire c'est pour cela Assalfo aussi Magic System le vieux Assalfo il m'a donné beaucoup de conseils pour me dire que ma petite comme tu as trop pris le pouvoir au niveau de la Côte d'Ivoire donc c'est mieux de retourner dans ton pays pour marquer c'est que moi je vois si tu peux travailler il faut travailler dans un métier qui s'appelle Weranson donc il est un formateur à Isidole donc on va comprendre déjà donc on a bêta trop on a bêti trop on a un international rien à dire. Voilà. Rien à dire en tout cas choix ouais ranson panayo et ça choix moko au salango pour ba poussa kyoto yo moko salango penza na motema no moko mobimba donc na ngana zonga kini ba singa pa Magic System Assalfo mon président singa te na kini ngana na mutu na mona leki we razate pour y pena formateur ba idole pena donc yé na habité tellement mon azeda na exponer na rêve moi aux apemé na igwe pe ezaki réalisé parce que côté nazaki da vitesse na bana opc 5 na roto peme na igwe na Congo Sarah Solo fa betare pa igwe po ya excellent na mambutu futur honorable banga kité pour ya robeta peme na igwe de la forêt il faut kemba il faut pika et pas peme na igwe so ibnora musala pe so chance code MM13 et puis code MM14 ngai kaka papa ngai papa bozo beti batema baku bana yetu papa nini ngoza kuyima boy kasela mombaka ngwe yoko mumimene yoko yo zibe service awa na zibe service tout le monde a la service eko ngai ngai kunzi yebisa kunzi ozana Lou puisque zibe service na janvier tozana kati ya Angola Brazzaville balali omoni kuzanga kuive jalili we mbimbeleo na Brazzaville tozapeli susu wana ZB service bato ebele bazokufa mpo na baagence agence ya si na Europe mobimba bato bofani na France bozokokende na Rennes bouti Lausanne boke na Rennes botie biloko na bino bozalaka na Paris Rennes biloko wana nyonso to eza koya non papa aza mundele te congolais lokola ngai na ye ZB service papa baleka ka pe sérieux boy merci kosanga mbandam merci ZB service agence pas comme les autres Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Tellement la hôtel de pas Lutumba Simao papa langa donc il peut même igweza na ko iba musala ko ya wana ko fontaine ngezalaka na winge ya mwana tuche mutu pe pesi makamba mais ba tumsu babi ko beta na maison mais faut na bakisi Sarah Solo nde to yoka ba iba flamme kapa ya ba pe na we ranson ndo pesa bango makambu bazala ba moto a danger pour beta générique simba siko bakisi ngo wana pe Sarah Solo kota na ngona kati biso pena ba tuza pena bien éduqué donc na ninga ba prai
ndenge pena ba conseil mo big boss ça so okende faire Patrice faut je rappelle ba mabondeli maman si deji pas otia ba mabondeli do biso na to ara mambo ya nzambe biso mambo ki so na na winge maison mère tant on a yaki na beti guitare après amoni savoir faire na habiter au fona peso opportunité à 6 jours de la semaine tala le cimentaire revendre na nini Sarah Solo dans na mondo et loko tout dans na kangi no masolo ba générique dans na Congo pemé na igwe de la forêt. Voilà, c'est bien répondu Sarah Solo, mais au générique on aime to betango bon bato balobarake on non Sarah Solo ba bete la au générique wana we raboara pas fula yo posa mona moi si opo ya kisika muta betango za makaba bikorine makambo yo type bi bossa boaka ninga no boaka bangwashi so beti te boko te faut confirmer batu mi pe ba beti na wengi no bazuma banga te mais nga pena ne na vana na ma campagne tala ka studio za na résidence ne pena presa coacha ki nga pena donc esenga ka bele la ka Sarah Solo boyo ka des autres ba betela na beta ki nga moko preuve ane na to beta da esprit ya mokie so ka animateur azaki on comprendre que ni masolo zo ki ne ba vitesse donc na palola ki on ngai moko Sarah Solo autant on a beta ba bloro déjà idole na flamme don la sake quoi je suis capable donc on a capable ne idole no donc nga pena na zara boye donc tellement na yoka l'impresto na yoki pena susu ngwashi donc na supena ba vitesse makasi na ndenge pena ya bien na ndenga bien mais mabiso na ba vitesse wana ya flamme kapaya balobi Sarah Solo OK na biso la ba vitesse wana voilà ya we ranson ya maison mère c'est parti. Sarah Solo, vraiment en tout cas. Nous sommes là pour le roi Flamme Kapaya. Asa idon do yo travaillera ba biloko ya Flamme Kapaya. Biloko mukili mubimba. Mais tellement ton ta société, muto pena marka nanga.
na part na nga pena babi wa yebi musala fo ndima na nzambe pa lobi yango ya po to na système age wa yebi te to bi ga yebi te wa yebi to bi ga yebi neti pena papa de fait atika ba prince yango to Hollanda. Voilà. En tout cas kitoko so yebi musala na yo fo rara ba to ba ndima yo donc il faut vraiment tika ba empreinte ndeka ba betima so on peut ba tika ba empreinte ba idole pe ba zo ya ba to pe ba beto to former pe ba journaliste donc ils a bien ko yeba musala ils ala ramo elengi moko boye donc so yebi te to lebo yebi te so po yebi to ndimi o yebi musala nde Sarah Solo bi andimaka na e flamme kapaya a yebi musala mais Sarah Solo kaka nde to okende na ambiance ya émission na biso bande ko bazo na biso de partout lero yo sala test na yo obeta biloko flamme kapaya la sambe telema wera son alobi non il faut qu'on azwa Sarah Solo azala pembeni mais oyebi ke bato musu balobi ko sala pembeni ya Bikorina Makaba emsu mo ba j'ai des calme trop amona mwana mwasi mo ye batikelo mo ba opportunité ba biloko wana ezala raté non wengeza dirigé par les rois. Donc na côté ba grand frère ba yambe surtout Bikorino chef de rap na biso donc papa na Steve ye pena ane mukite mapembe ye pena toufma on est atogé au final même moral ta za premier soliste 52e ça bouton te loro te bouton ku tout za pena so na ye pena rap o Sarah Solo banda na ye pena banda na on a paiement na mila tapata mai. Oh, faut, il y a des égoïstes qui partagent. Je suis très à l'aise. Et ça, les gens ont répondu à parler. Donc, à Simbi, pena bende la on a Simba, qui était soda big boss. Donc, on a même moral. Et l'autre, même moral tranquille. Même moral tranquille, on débande kobaso la nabiso. Mais à part na maison mère, à part flamme kapaya, tant que t'as la rapé na orchestre mususu le ba BCBG ba soliste et puis danger baza ba betare, na ba quartier latin, OK pe na ba chez Ferrego la jet set, OK pe chez Fali Poupe, OK au tel ba orchestre na ba soliste ni no mona malgré bango baza ba soliste mibali. Ba le royauté yo sala mo exception za ramwasi. Na nous pas yo ndimara ba côté kuna. Nandimaka na ngai mingi Kimbangu Solo abetaka bien Kimbangu abetaka bien nandimaka maya kamba beta niveau na génération na biso na niveau génération balikolo nalinga mimi ko beta bloka papa Lutumba po eza mutu asalaki makambo te comme en réalité ba rêve comme en réalité ye pena don nalinga ko beta biloko na mingi na sepela pena na Rigo Star père na ngai donc basala musala bien na lela bango fort. Mais on a linga la bateau c'est pelana bango ba fan na bango pe ba linga rayo sangisa biloko na bango rapide et on s'appelle Sarara ba fan ya wera son unique de la forêt. Voilà, c'est parti. Makasi elenge oh mama fote ya mbanda te fote ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye oh mama kolomesa ya bato alukaka na ye nsembongo nga na mbanda tokokani oh ima oh mama oh ngala wi oh
suka seliwa yo papa basilisa se maloba ezali etinda ya nzambe ayi yo papa yo mama mbula misato ya libala mama ye tovandinga na sheri mama En tout cas, waouh, c'est génial, c'est super. Mais oh, Sarah Solo, na lire lobi oh, Sarah Solo pe. Différents stars. Au moins on a machine montée bête. Basamba ngwana na bête ka babilo wana so. Donc ça n'a rien à voir soto yesu na ninga igwe de la forêt. Donc ki kata bokolo yesu. Mais on sentit que Mbappé Québec, Sarah Solo, Zalara, Bolobi, le Pibero, orchestre Sarah Solo. Sarah Solo, musique. Il faut bien sonner la formation na wenge to ba leader. Na wenge kuna biso so ba leader siko yemo siko au décide leader. Big Boss le roi de la forêt, m'tapanga ba chance tala lelo. Ce jour de la semaine Ali Maïmona donc rien à dire. Danger. En tout cas, to belango, donc chant no bete ya Ali Maïmona, on a PC Bambo te Pisigaza. Donc papa Ali Maïmona, salutation de la part de Betty Masengu. Mais ezan le monko Sarah Solo bandeko ba Hollanda biso, il faut ba yebaka, surtout na pembeni ya Weranson Hugo de la forêt no bosala musala. Mais pourquoi toujours ba départ ezala na maison mère? Ba départ parce que ba départ bazara misu bazara pressa olongwa bazwa ba formation tarabino de bienté Big Boss na ambassadeur de la paix asala bo felina dans un maramno andayo ke c'est dans bato musu to kondimate eza ambassadeur te pokuna beneza kanenge sengeli te ezaka na ezaka ba mutu musu wa monika ki ba fuli a sentir vitesse legi trop a perdre romi leader pas que une simbité mutu musu bena zo formation bien autant tu fabrigas peno sentir zo formation bien tant ka bete simbi Otapena JDT Moulopo grand frère nanga ya zo formation bien ka bete simbi même souffle tellement qu'il était les gars ton école ba zo bigogo pas les rois de la forêt abimika boy madeso bo mais kemba fort et voilà oui que Sarah Solo comme luka polémique ngamo quoi polémique Betty Masengu kutu na linga kutu côté wana te comme manga côté wana na bola nga ba polémique po yana ba musicien belé oyebi ke ba héritier watana be ba umela la ba maison mère wana na lobby soki mutako sapé 20 ans 15 ans sans une formation bien tagi pressé na vie et pétele ba place c'est pas faute à les rois de la forêt faut ça soumise aux à la passe et a une formation bien té oh na lobby ta muso abungi nzela mona bunga ka nzela ta muso ba misusu ba bunga ba nzela pa na ebité quoi Votre bungi non nzela o changer no ba esprit no ba esprit mususu moi je sais pas ngana otang na tanglo bateau bene mo senti que na minute so ba frapper Robin Mundibu Robin azo beta azo senti azo beta lo motanga azwa luzitu azuisko na formation azo beta ezo ratete bango misusu na ebité na mo apena ndizo balali mais les bogards paient autos à trophée le comme na maison mère té wana nyeso ka eza misala papa sala ki donc yango ezo bima donc makamundeza. Voilà. En tout cas, Sarah Solo qui te remarque ici, donc je pense bien que Monica entretient la biso et qu'elle est bien, yo quand Sarah Solo répondre très bien. Mais yo on a toujours fidèle paiement à Weranson. Fidélité rare. Ata wera fouli yo Sarah Solo monde entier. On a le bar tout le monde en parle. Ba on lobe la Sarah Solo mais yo kangabara na wenge maison mais we rapport tikane musique pour bimane député jamais tika musique ezelo ka bandi na on a vie yango sali ka zala lelo azalelo. Donc on est à baser ambition à minene. Talara exaucé na Gladys baza niveau États-Unis donc baza de ba grand femme ba travailler di ba sisi ba classe donc ezaka bo kasi ya papa na bango igwe de la forêt maman si deji pas wana na ba conseil donc jamais tika musique bato ba ka sa présence so tika musique na ba ozela trop pour so tika musique to lali ya ko tika musique te po to rola lati honorable ndou le pesa na wana tranquille. Honorable on okata makini ndeto ngona zinga luketu wana honorable na bisio oh mais isundu na bamboka na bango kuna aza musicien masala mama mine na niveau politique ça peut même chose igwe de la forêt mona ki na Congo elonia ko sala fa lobela bana changu fa lobela bana kikwiti donc fa za honorable na biso pe sala biso bien
n'est-ce pas bien? En tout cas, merci beaucoup Sarah Solo Kitoro Wapi Balobi. Nulle part ailleurs que dans l'émission News Dekin avec moi Betty Masengu sur Congo Promo Télévision. Mais ma biso souka ambiance on a Zenga Luketo. Alors cette fois-ci, to Zenga Luketo angora pour ba dégâts Schengen 5 étoiles la baronne la patrona ACP là. Donc Samindo Mbasi ACP là pour ba Cameroun et ngoyo. Dégâts Schengen 5 étoiles moi ça chocolat. Ana nyonso ekokelo motenza mbazang c'est pas nae. Donc rien à dire. Yonde makambo pena, yo pena makamba Schengen na ebige yonde pena Marina Michael. De Samindo Mbasi. Muto pena zane motema pena ya kofungwa mapesa tala raté. Ebige soka pesi ya kokauke ko pelo ata palin. Beka. Donc yende makambo pena don na so danger. Nalélie, en tout cas, Kitoro Wapi, c'est parti avec la chanson Zenga Luketu. Voilà, merci. Samindo Mbasi bayaya dido penda bayaya tagema imene ale denga luge tuluza la mambu bayaya badega Schengen 5 étoiles la patrona mama En tout cas, Kitoro Wapi. Et puis ça joue à tes babi. Soto wolo libino po boza ya rola la musala muke. Biso rototo ko bara la musala Sarah Solo ko bara la musala Kitoro Maras. Pour nous CP Sarah bato balingara la bonne musique avec Weranson de la forêt. Mais Sarah Solo oyebi que bande ko ba la de partout je sais pas. Comment ça la rapport au maintenir toujours travail na yo secret na yo zalaranine. Oyo boyina okisi. Obi kotona kisi za la raté. Secret on aura travail. Trop de répétitions au niveau de coulisses ya palin parce que mingi ba commence à autre bota nen ba vitesse benane Michael iso apesi vitesse donc na calcula battant na sisi na Michael na kena nenga mbimbi na besi mbimbi a père vidé na koti na mamba guitare musu abindo uso bota boy musala pe lali emsu musala eza suna vitesse te olembisi mwa musala kote wana masingo mozo mwande to vano mwande ma plateau zone no kamwa te ngala okamwa ndenge nini yo uso bota vitesse formation igwe de la forêt jamais na rata ngate jamais on a bango na rata jamais. Mais au salande nini nde balobara en français le chien a 4 pattes mais il suit un seul chemin. Yo siko koto mama parler koto yo soliste pas ouais chanson de la occupé moi na OK ne koto musique comment au kabolara un peu bâton na yo et ça a un peu surcharge té kabolara très bien parce que j'ai ma maman Kabishi Bibi Wangu que j'aime beaucoup, il prend soin de moi, il prend soin de mon fils. Naza ma grand-mère na tanti aussi lisungi nene lisungi donc ba pesa nga pe chance ya oye ko la musalo po ça la pe bien en famille donc naza pena bien encadré na famille nanga donc so na sisi mamba mona na musala mona pena sécuriser na ba dans na bonne main donc tout yo bigande tokinda na vitesse Android donc na kabolo ngo bien na tiki mona tikali kuna na mama nga ko to na gérer mama musala donc na même moral
donc ils allaient bongo. Voilà. En tout cas, je pense bien bon c'est peli bon comprendre ni Sarah à Kabola Sarah solo à Kabola Musala nae donc à koto équipé mon année qui toro koto pour équiper Musala nae qui toro konyo sorara pour makambu et kende malamu. Voilà. Mais Sarah solo bande ko baso na biso na kati ya album o we chanson na uta ko bimisa obeti une belle chanson ya PDG Ali Maimona ba le bipé et lobby si opé moi trop Sarah sola beti rumba pour biso to boulega même so nde to yo générique kota rumba au fouté mais obeti pe ma musique d'ailleurs ba te différence ni zara tango simina na guitare bo koto ya okena kota solo ya générique koto okena kota solo à rumba mais quand peut ko bisa biso comment ça se passe? Ça se passe très bien même dans même oral donc les caractères le roi biso déjà rumba deux zalo mo ya Congo rumba zalo mo franco babeta zalo ba grand calais babeta donc rumba ko jamais ko longo na nzoto donc on a pessima na vitesse fona on a douce donc chance ina zo qu'il faut betara nzembo ya PDG Ali Maimona pour yende makambu pour le moment yende makambu pena bo comprendre pas qu'on peut beta papa Lutumba ya on do ko ka nazana petite fille ya papa Lutumba nazana petite fille ya papa Lutumba donc ouais sengi pena rumba non tika na okutu rumba ndekutu matata ndeza wana yoka pena na betege mo bi endimamio basambwe na mokande bi boss lobe ba ozapika ya mbata coup de tête. En tout cas tous on est en pleine émission. En tout cas après ça la plaisir on a Badega Schengen 5 étoiles Samine Dombasi la joie ma de Pichou na beauté plus l'argent na kata France à Aram tomorrow donc la joie ma de Pichou na moi soit soutenir Betty Masengu à soutenir la fondation Betty Masengu en tout cas et ça la plaisir na l'américaine John Loubil à l'exceptionnel et ça la plaisir na Badega Schengen babi carburant mikolo na car ezate na ebi ke yo solo la bien talara réservoir et ça toujours y retourne dans la car et voilà c'est pour votre plaisir c'est parti. Isolé ngawana zolela PDG malimona yo tiki motema nanga isolé laisse-moi sengoa dégâts. En tout cas, mes condoléances le plus attristées à notre patronat, à notre star. Pour te l'élever moi trop, après sur le bien bas des gars Schengen. En tout cas, courage ma belle, courage ma chérie. Moi si à Mundele, donc le bi place aux awala, toza de cœur nayo, talarara, to lingana pour intérêt, to lingana pour amour du prochain, toza vraiment de cœur nayo. Voilà, courage, la vie continue. Salutations vraiment on a bande connu sur on a biso. Ça bino ka plaisir pour boza ebele bolingara Betty Masengu boza ebele bolingara news de kin bolingara mamumulu ba bolingara Congo promo bolingara Weranson bolingara Sarah Solo ya bino yeyo na kata émission oyo mais Sarah Solo bande ko bazo na biso ndo moni ba générique ya ba orchestre mususu Betty oshishango comment net kita mata Robinho ba soliste wana nde ba Betty est-ce que ezan elo comme so ba bakisa o bazangisaki so ba pesa kaneti Sarah Solo betango yongo betango na ba maini générique pensage ya Fabregas presque ba générique ebi moi mikolo eza moi mingi façon na bango robetela o chishango ndengeni façon de na jigetaka soki lo resimbise ke ebele peut contribuer na niveau ya ba guitariste donc ba so samsana bango bien
na ba mingi ba kombo na bango te ya Robino ya Fabregas mais na moni ke ba sa musala bien na moto na bango ya CNTP et ba sa musala bango bien na bi ba sa musala bien tenga na ndimi na loengete o pe na tuna ndimi bo na mona pe na maestro kuna donc ok na ngo bien na mona pas pesa yo Sarah Solo beta ngo ngo beta ngo ba mandenge ni nga beto na inspiration nga beta ngo kana ndenge mo makasi susu makasi pe na mais ndenge inspiration pe bima ki on eza na mabete tela ka ibini Simon donc nga pe na adopter ngo eza na ngo bien. Alors mais quand peut ko isabiso ezarande nini animateur aena krinae après patron ou leader na bino esubino Sarah Solo cri oyo lukelango rythme comment ça se passe pour ça là non ndenge ni poto yeba na masole za na kati do ya boîte quoi et les kandeni au sala ngo ke soki animateur na cri d'abord proposer na bana la samba ba député ba parlementaire ba confimango et pesi base et pesi maramba après big boss atalinde nya ko memela likolo to ke na studio yemoro c'est bondo ya machine a bandi déjà partition bando c'est l'absurde ya ba partition comme ça tant ya robanda Sarah Solo a maboko les professeurs a maboko big boss c'est mon ba formation so yo ngine lo mo pe bo ezaki pene yango te big boss c'est mon dazana no polyvalent ta betra nyoso eza na sima y compris changu ta palola donc yende mokonza loembo donc ndenge zakana soki da étudier ngo animateur a makambo solu sa big boss siko ya atali so mo te koto yango te tolongoli te koto yango to baxi donc ndana pe na bongo même moral. Mais c'est comme si bato abi mikolo bolali sima kota podium mikolo donc bangwene kaka bananga papi kakola fana na ngwene na eti lo kaka na ngwene nae OK koto tali o muna ka babilongi mo kaka banda basiyama kaka wana bilo muso oye sikatene to yebela maison mère ba série ba générique ebeto tala pe sima kuna eza vraiment calé. On change pas l'équipe qui gagne, c'est que tout la jamais rolongwa. Fidélité aux gens ngwana yango penezo pesa pe ba posa na zalo na marqué pe lokwa ninga marqué ti lo na ba wenge maison mère. L'équipe zo marqué to longa poto chana ne ti c'est que tout la rolongwa jamais. Pour ce que toi on na tempo Sarah Solo koto Gino Bass pakebo zawana donc immeuble zawana donc non mona ke podium ezaka ya telema vitesse coûte matili susu na ndenge ya futur honorable donc vitesse eza la muka fort vitesse peneza na maison mais biso ndi to na vitesse en biso. Voilà. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Ah, donc, ils ont adage et l'Obamaka. Bah, changer l'équipe, ils ont gagné. Tende Sarah Solo lobby. Donc, jamais va changer. Jaja, Jakoko. Donc, ce mouton, ça me bien. Bon, on va changer pour Annie. Donc, tous à la rare, on a toujours fidèle à Congo promo. Et donc, voilà. Mais Sarah Solo, toi qui es malé, na souka la émission na biso. Na ebite bandeko bazolo na biso. Ba msusu ba Sarah Solo na musika ba prochara balobaka makambo ebele de loin mais tant bon comme pemena yo mo le romona ka mutu mususu aotalo na musika ba milobelaka ni par rapport à Sarah Solo. Bon Sarah Solo batumi balinga effort ba pesa nga chance ya royoka ngai ba reproche ni basala rao reproche ba epsaka nga kaka zala poli na kata mibali donc même tu fais le travail des hommes mais toujours tu as la discipliné. Donc poser humble sympa donc et surtout aux appels discipliner à travers oui rançon les appels et le remonte aux éduqués depuis l'orchestre na biso on a parlé déjà donc Stéphane Lissungi déjà prendre un respect donc tara emo déjà pesa maramto sous na ninga société respect on continuer donc kuna pena luzito ezalara luzito ezara pena ba trouver azo probation reprochenga Sarah Solo baksaka ba solo bien pour ça la ba plaisir donc faut que ta respect faut za rebelle ko yo ka pe belé ko loba muke ya mona linga mingi ko beta ki ko loba belé. On s'inspire en nini? On s'inspire ka na musique ba ivoirienne, on s'inspire ka musique ba camerounais ba mindele, on s'inspire surtout na soliste ya Michael Jackson. Donc tellement Michael Jackson a tika biso Michael Jackson né pour le moment à ranson pour mon marambo le cas donc faut ra wenge maison mais pemena yiko de la forêt donc iton nazo tala susu banenga na biso yemo ko Alain Prince ton yemo abetra nazo yoka suba maboko wana po mta pesa nzela tala lelo ya mte sala ke force na ndia ko yoke belé pe ko bete belé.
C'est bien répondu, Sarah Solo, balobi soliste et à Solo et à Ouéranson, Igor de la Forêt, Moutazo défendre ma cambu. La carte maison mère, voilà, tout soutenir et tout ma beaucoup parce que à moi si on a bien combattante, soldate, pour moi si oyo mi bali bazame yé, parce qu'on a linga basa bongo. Le quoi biso babetima c'est moi si kati na mi bali au sala pe makambu ya bien batu bazo betelo ma beaucoup. Et ça que moi si kara kombo kara moi si mais ozokora ko zete okora ko sala eloko moko to banga obite mibali ka nde basala non ndeka lokwa basara Solo donc voilà on a ça de quoi elle est capable voilà eza musala na ye mais Sarah Solo to ki na suka émission na biso na ebite bandeko bazolanda biso bakoko retenir nini na passage non émission mais avant na nuana avant pesa message obete la bango non eloko moko wana pe ko Jean Bilongo wana pe eloko wana to telema na yango ndem te clôturer car émission pour la batnyo so wala ndabiso ba sepela mais message d'abord programme et orchestre zandenge nini et surtout aux ongles déjà ba travail na yo na maison mère okoko isa bango nini na Zénith mikolo e balobi poto komi elengi donc mikolo yo musique ezongeli suko beta mana nzela ya poto wana we ranson babia zo fungola nzela je sais pas yango pe sali Sarah Solo banda musala mbango te po ebike masola poto efungwami bon ndenge zaona eza kute masola poto po biso ba poto to ke non pe mena igwa de la faute ndo ke tozonga betazini to ke tozonga ezaka ke tant il croit que ça musala on a retiré tant vidité ba fan ba lela fort donc yemo ba shengan ba dega ba star faut kota makambo yo star yo peme na we ranga na linga ngo fort donc tellement 5 étoiles déjà insisté qui trop ba shengan ba dega ba Sarah Solo pena kota makambo yo donc ngamona ki kinya moni pena absence Sarah Solo te faut kota makambo azonga pembe na Igwe de la Forêt do ba shengan na salika o lo bagi 5 étoiles moi sans chocolat donc na ebi ke posa décider bonjour bilora sika programme na so ke sende boyebi mardi mercredi to na Zamba Playa to za bazeni twana donc mon konsabe déjà eza mon attend en janvier donc janvier makambo eza donc déjà bana poto bo préparer makambo na Sarah Solo po no ya pina makambo donc programme qui mate te tara na ke bozongi mais na uti Côte d'Ivoire na ye naza musicien to ke nazali na kisasa na futa billet d'avion pour na kota grande société les a facilité na bokasi ya moko papa Michel Ouvamba no père na nga edangai donc so moi ba billet bima ya musique parce que papa Michel azalaka à côté de Sarah Solo au grand frère na nga ingénieur Dougala ye pe ntazaki o tepe mazeme niveau Côte d'Ivoire mon grand frère ko Gilles Kao de Kao donc bazalaki wana pona ngai donc on a zongi tara na uta Côte d'Ivoire na ye de la 50 na matrana kitara donc ba pa donc visa na visa donc Sarah Solo okenda zongi pe ça n'a rien à voir kendo ki mate nga matada ba avion donc Igor pena sous chance ne mozo mo amsale kende na sana nga presete na otala rende présent coach biso. Voilà. En tout cas, Kitoro Makasi, je pense bien, entretien à biso déjà il comme na suka émission bo sepel ba question nyonso bo linga to tuna Sarah Solo to tunier Sarah Solo a ebisi bino betele bino vina et donc à part musala oyo asa mama ya beau garçon le bi donc beau gars mboko yo Michael donc moi le mot Kitoko et donc voilà mais Sarah Solo to comme na suka émission Jean-Bilo on peut s'élever hein parce que nous sommes déjà à la fin hein, pour na batu Hollande biso pas des gars Schengen na CPLA 5 étoiles la baronne la patronne mes condoléances le plus attristé une fois de plus à vous et puis salutations à papa na biso mundele kuna na mikili to pesi pe mbote na Samine Dombasi mbote na la joie de Pichuna hein, depuis France na ba na biso kitoko na papa na biso kuna la joie de Pichuna nde makambu na ebike yo sepeli saranga ozala rara yona lo baranzamba pamolo banda lelo timoko yo so ya umela zala maman Milinzemba ah maman lalisimo makamu mikolo yo moi si a papa tous pepe la mbeto maman ali kelemba c'est pays sa betima sengwa na Kenya William Afoso na kati ya Luanda grand pétrolier John Lubila l'exceptionnel l'américain na kati ya États-Unis wana betima sengwa sepele osala bien quoi merci beaucoup déjà na Sarah Solo en tout cas d'avoir répondu à notre invitation je pense à chaque fois que news eza to bano kanga yo kaka po ba fan no ba sepela po tande babini tando tiki ba ona posa donc soko lingo landa pena makambo yo faut arrêter pas moi ce grand journaliste et bien ça l'amsane bien donc resinga tchenga l'aise donc nzamba pesoga makasi mayele belé susu donc que bien
donc yebite yonde oyebi penza. En tout cas, amen. Merci beaucoup, Sarah Solo. On peut s'élever. Balobi talara bato Hollande biso. Oh mais ma biso na ebite toke na nani. Sarah Solo. Dido penda nanu. Dido penda do babi wana. Famille do ya papa na mika na pesi docteur yemo docteur Biladi Kilongozi donc endoi ya Mikael na pesi mbote 5 étoiles ba Schengen na pesi mbote na ngai Ali Maimona tala lelo Sarah Solo na oyeyo donc mbote komi déjà donc na ndenge mo boye soda ya poto yemo donc Mokondi Patrick donc wana makambo telema donc Christian Bimacha Patrick Bimacha na yebi tous les bimsum connectés déjà donc bozala zalaka na Sarah Solo ndenge zalaka Samin Dombasi na yebi ke kalate Sarah Solo o sepela pona bandi makambo ka sikoyo donc ndenge za wana famille Sungi mama bibi wangu bota Sarah Solo moi ça chocolat yo mère non que j'aime bien donc on pesi ba nyos balinga ngambote ma kelele jogo toujours na point kota Sarah Solo mais moral merci. Mère Nabiso peut Mélisse Biso pour toute sale émission bien comme là bien colia et donc bien comme là maman Nabiso maman Kati Kakol il y a outil penangola et donc Anakin awa donc on te fait un gros bisou maman Kati Kakol toi pe à la résidence nae donc après la grande sœur na Kati Kakol na résidence nae mo rappeler une chance pour un soda nae so ba te ba donc ndenge zawana kala mingi te bozo zwa formidable boye baka Jamaïque zawana Diego azana na Tarsi jaune donc wenge koya jamais pe koya te parce que Hugues de la Forêt a toujours debout donc ndenge zawana bozo zwa jaune bozo za pena formidable tozana bino pena na mo café room donc Nicodème baleli balobi est-ce que formidable robeta loro la ambulance azati maman Kati Kakol donc na ebité po yo uti ngolo na bakine awa est-ce que robeta ko simba talaka Jamaïque azana Jamaïque charge ezate Jamaïque a fasenyo suwe zalaki wana donc ndenge zana fasenyo suwe zalaki na po ya pesa makambo azo pesa big boss na ndenge landeli à comprendre que te cet homme là quelque chose et ça a mal non et ça la mal to yo kaka dans le jour en robima formidable to rejuger mais na ebité o même abiso la nini ke na bino rara ndenge sématique tala ke lo ebima na maboko na ngo comprendre lo ebima ngala mo neto o même abiso na diemba tozobina na diemba yango sko côté wera boara yo Sarah Solo na ngai moko bana ko tana zenga nanga moko eza dega danger dega na biso masengu kata te to kendego taka to na lengi boy Sarah Solo yo luka problème
En tout cas, merci beaucoup Sarah Solo. En tout cas, plaisir à trop. Pour toi, bonne émission Lelo. Ba fan nozo bombe la bango nini, ba surprise nini oyo, ba koyi kozela na formidable. Surprise eza. Surprise ba lobate sauter beba. Ba zela ramba on ba mona nena obima. Au Big Boss on préparer nga sou na ndenge sou ya vitesse ko lega ona yaki nango. Boko sepela boza décider. Boyo kablo bien. Boko kapena ke tout on a clip ce est formidable. Bon, bimso na nzungu de roi wera bimisara roi David oh tondeni kana kita on va maman pasteur ye moi bindeni ba bimisanga. Maman na be exaucé na ba gladi bana chocolat Big Boss le roi de la forêt le roi emo couleur papa na bango. Ba beloni ba sala tourondeni soliste na bango tala ba fier na soliste na bango mwasi. Donc tout on a évité son obima na liboka belo obima na lola Big Boss abika ningo gérer mon danger. Voilà. Tout cas pour la ba fan oyebisi bango nini et puis bambote na yo bambote na nga na pesi na mama bibi wangu mama basara solo mwasi ya chocolat couleur mona na ye na pesi mbote na bébé ya pembe bébé ya pembe Ange Michael na so na minute so doki dodo na pesi mbote na mamu ye moko mamu muluba bébé Graciela bébé yo penoza makambu talaka bébé Graciela do petit terre Michael dans même famille na pesi mbote na ye moko Didi Kinwani Jano Lupera mbote na yo Didi Kinwani chama sila sampengo obi ke fo bagzara Didi Kinwani chama sila Didi Kinwani yo aussi là jamais aimer Lupera mbote na yo mbote do ya munene suna katika koli yana ngazara toujours apesa nga ba conseil ya bien donc banyo so bolinga Sarah Solo yeyo bon qui naza en forme numéro na ngai sur lingo zo Sarah Solo pour ba conseil pour ba reprochement ndenge zalaka kaka. Donc sans oublier je vais parler quelque chose un peu en français pour bisoto lo rappeler moi le poto trop. Donc mon frère Serge Beno Ketchevara, félicitations encore on a générique c'est sa sortie là, c'est trop magnifique et moi j'aime ça. Non, parce que j'étais là-bas, j'ai vécu là-bas. On était avec les Arafat DJ, avec Ketchevara, Serge Beno, avec Magic System. Donc, on était là-bas quand le vieux lui-même Wembal était tombé. Moi, j'étais là-bas. Moi, je vis ça. Donc, mes frères, je vous aime bien. Donc, sans oublier, Nenga Kinyawa. Noélie Basse, que ton âme repose en paix. Marambo Sala Pena, et Koufite Naza. Même moral. Batutu Balinganga, 82. Zoa pena 70 85 726. Code Willy Moucheni, aussi pena 82 70 85 726. Et que bien t'es. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sarah Solo non tikelo betelo rasuka ngana des annoncés nanga merci beaucoup déjà na ba fan tout au bolingi biso bolande émission du début jusqu'à la fin. En tout cas merci pour l'attention particulière. Je vous love à mort, je vous kiffe à mort. De gros bisous na Emoko la patronne la star. Bah des gars Schengen courage et donc bah, lui la vie continue. Mes condoléances, de gros bisous à vous et merci beaucoup na Samine Domba Sibambo Tebele na Emoko la joie de Pichou na beauté plus l'argent dans ma Boko Bank maman sociale na Kata François de gros bisous la joie de Pichou na merci beaucoup na salutations et puis na Emoko l'américain John Dubila l'exceptionnel l'américain de gros bisous à champion Kayembe na Kenya Blaise Kavaigwe na Kenya merci beaucoup na maman na biso donc tobito meli to lié donc tozonga parler ya ko sepela donc bisika au espace espace kitoko wapi donc na kata lemba salongwa wapo ya uti en direct d'Angola mais na kata bakina wa donc plaisir à trop merci beaucoup de gens na Yemoko balobi William Afo ce grand pétrolier na Luanda wana na compagnie à Sonangol pour année prochaine tozana na Luanda wana na Angola grâce na yo to beti ba Kenya to ena Bangola après ba émission zo continuer mikolo non libanda rara kitoro makasi. Merci beaucoup à Jean Bilongo mon frère pour les images. Merci beaucoup à papa Dav Mouba Mali papa de Joyce Davline. Bisous à toi ma belle ma fille, bisous à ma maman chérie maman Cathy Bakissa, Ben Tikap mon grand frère chéri. Bisous et félicitations à Serge Piana Balobi ingénieur na biso licencié na biso donc peut ça zou à te quoi. Christian Boui notre DT donc pour finir pour couronner les tours
Ngindu. Big merci à mon boss que j'aime bien, l'ingénieur Raf Ngindu, notre papa depuis les États-Unis. Moi, Betty Masengu, je vous quitte déjà et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse accompagner de Sarah Solo et Balobi Yende Makambu Nakata maison mère. Voilà, merci beaucoup et à plus, à la prochaine. Sarah Solo, même Bangora Rapo et c'est Pelissa. Et c'est Pelissa, Moutasuka. Moutasuka, Simo Biladi, Mobala Pembe. C'est comme si Lingara Mibala Pembe. Lingara Mibali te même. Mobali a Pembe. On a l'obité. Donc, yo Lingara ba couleur à Pembe pour boter bébé Pembe. Te oya bango te mais oya couleur à Pembe ya Biladi wana pena. Wana c'est bambote. Ekomi yoka yango. Vous maman Kati Kakole Kidoro Marasi Bazui wapi Beta yaya okay. À la prochaine, ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...